Makambo somo, makambo kokamwa, makambo kobanga, makambo mutu pasi. Balobi bandeko nanga tambola mokilinde omona makambo. Kongole motema mabende eleki. Kongole motema mabe bandeko nanga na niveau moko bokondima te. Kongole motema mabe na niveau moko nazoyeba te. Ezana bandeko mosusu bazoya na bavia batu kobundisa bango. Sans koyeba babanda carrière na bango ndenge nini. Ba difficulté nini batu wana bazwa na vie. Babitumba nini batu wana bazwa na bavi na bango. Batu ebele bayebaka na bango te. Mais bakoya kaka mbangu pona koya kobundisa bandeko na biso mosusu. Bandeko nanga eza pasi komona batu neti ba mama Teresia. Mwasi nzambe, mwasi ya kitoko. Mais muke yeso ya koti ba émission eza kaka koyaka pona ko bebisaka surtout ba réputation ya baninga mosusu. Bazoyaka ka pona koya koloba mabe sur batu mosusu ezo sala pasi mingi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou et chers abonnés, Lelo Penza na memeli bino Yemoko Poutune de l'écriture Belvi Kandila Patrona. De l'autre côté, na memeli pebino Mama Teresia. Bande konanga eza ya koinda. Famille libota bisika nyonso boza bozwana no bakiti bovanda. Bande konanga bovanda paske lelo eza ya koinda. Avant to indisa, avant makambo ebeba, ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu batu nyonso sika. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse pas possible, chaîne moko yaba toli na niveau moko somo. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka lelo penza toye tomemeli bino Mama Teresia, tomemeli bino Belvi Kandi. Nini ezoleka entre bango mibale bande konanga makambu nini esilaka entre Mama Teresia na Belvi Kandi. Avant tokota ekozala malamu mingi bozwana no bakiti na bino bovanda. Tango bovanda kawana botia mwa mai na bino pembeni, botia mwa jus na bino pembeni, botia mwa sucre na bino pembeni. Kote mosusu botalelaka heure oyo bozolandaka Étoile Inès TV. Soki bomoni ke eza nango tongo na osenga na bino na système moko ya bien, na système moko ya tokos, bozwa na bino petit déjeuner na bino. Soki omoni ke eza nango midi, bokota bolia repas préféré na bino, soki bomoni ke eza nango pokwa bolia na bino souper na bino na système moko ya kitoko mingi. Bande konanga lelo toye na makambo ya Belvi Kandila Patrona Poutune de l'écriture. De l'autre côté, Mama Teresia. Makambo nini ezoleka nini esalike Étoile Inès TV lelo aya kobeta ma solo. Avant tokota kuna bande konanga ekozala bien nanu tolanda mwa surprise ya kitoko oyo penza Étoile Inès TV amemeli biso. Bande konanga tolanda surprise oyo et puis on se retrouve juste après. Tokos makasi.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause asana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ma produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimiki toko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Kende place ba solution ya kitoko evandaka, ba solution surtout ya ba problème na bino kandenge ezalaka. Bande konanga tokota sikona mozindo na biso ya ba problème, lelo penza eza ya koinda. Balobi lelo oyo baye ko bundisa, poutune de l'écriture. Belle vie kandi, bel cœur, bel chou. Belle vie kandi yango asalaka bino nini. Asalaka bino nini, Mama Teresa, soki tomoni Mama Teresa, totie na belle vie. Bango mibale. Baza bayaya na leki. Mais Mama Teresa, pourquoi ozalaka toujours to otambolaka toujours na kombo ya belle vie kandi? Dans la vie, soki peut-être nzambe asali ngolu. Na vazin na yo to na vazine na yo, vi na ye ezo kende liboso, beta maboko. Tango zo beta maboko wana, bénédiction na yo pe ezo ya. Mais soki ozala mutu moko kake non, soki mutu akomi ko pambwama, soki ba bénédiction ekomi ko kota na vi ya mutu, yo olingi sikoyo, obando bebisaka réputation, obando bebisaka réputation, ekozala pasi mingi makasi. Mama Teresa, ndenge aza boye na vi na ye mobimba alingaka toujours koswana akana batu. Azo lingaka koswana kana batu. Lelo soki toye kotala comédienne na biso na kombo ya Suzy Bantu, lelo akufa. Ti ndenge akufa bongo ye na Mama Teresa babanda yo solola te. Mais il fallait voir combien Mama Teresa alela na matanga ya Suzy. Bokoki kondima te ke non Mama Teresa oyo akoki kolela bongo. Et ce qui est mal. Et ce qui fait mal. Et ce qui est marrant. La famille. To bongisa tango toza nanu envie na baninga mosusu. Mama Teresa, bongisa. Tika ba makambo na yo wana ya biswana swana eke zongi. Soki ozalaka problème na belle vie, malamu bengisa belle vie. Bo sololaka ke olinga oya ko sambwisa belle vie sur les réseaux sociaux. Ata soki lelo kanenge oye ko sambwisa belle vie. Famille libota elela belle vie kandi. Ebele ya batu elela belle vie kandi. Maloba na yo wana ekoya ko changer eloko moko te. Et d'ailleurs ekoya lisusu ko bakisa bolingo na niveau moko oyo ondimaka te. Bandeko nanga bosala pe banalise na bino na ba commentaire yanga nazo sala kandenge na osala bongo ya koloba. Ba commentaire ekosunga étoile Ines TV makasi pe na balandi mosusu o balandaka biso. To continue kandenge to beta masolo na moi analyse na biso. Bandeko nanga nazo tikela bino
Moi vidéo mosusu wana tokomona na lisusu pona ko continuer analyse. À tout à l'heure. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Que la famille solution et que zongi donc place au de place ba solution ma camion so izalaka service na bango eza partout bo paniquer na binote place nyon so za la besoin na ba produit na bango baza na bango disponible pour nako memela bino na ndenge moko ya bien bande konanga to continuer na biso na makambo na biso ya ye moko poutine de l'écriture ye moko Belvi Kandi na mama Theresia. Belvi Kandi na oyeba te pourquoi ebele ya batu. Batu ebele. Na batu wana soki totali bien, ce sont seulement nos comédiens et comédiennes. Et dans la plupart des cas, soki totali bien, ezaka ba o baza mikolo ya Belvi. Ba o babanda kutu liboso peut-être ya Belvi, to ba o babanda nzela moko na Belvi. Bango ne bazoya na ba réseaux sociaux pona olinga ko baby sa réputation ya Belvi. Bande konanga mama Theresia zona nukitia o vanda. Ngape na obongisa façon nga ko vanda to beta nanu masolo. Ndenge Belvi aza bongo. Soki ti lelo nzambe aye ko pambola Belvi bongo. Vanda otu na Belvi. Ti lelo oye ko yebana na mokili mobimba. Ti lelo Komo na yo ekomi likolo. Ti lelo okomi kobeta ba États-Unis oke osala ka 10 jours a pamba ozongi. Lelo mbongo ekomi nde mbongo. Osala nini? Akoyebisa yo secret moko kangama na nzambe. C'est tout. Nde secret ya Belvi Kandi. Kangama na nzambe. Okolonga. Okende na yo liboso. Mama Theresia. Vie ezalaka nde nini? Ndenge toza boye. Mutu na mutu azalaka na bénédiction na ye. Eza te ke non, comme Belvi est béni, yo pe okozala béni te. Belvi aza béni parce que Nzambe ye moko déjà planifié ke non, Belvi Kandi tango okolaka. Belvi Kandi tango ozala na âge tel. Carrière na ye okende liboso. Eza na batu mosusu. Peut-être bako jouer kitoko kolekata Belvi. Eza na batu mosusu peut-être ba okoma ba film kitoko kolekata Belvi. Mais parce que Nzambe a planifié batu wana te ke no bako pambwama un jour. Moye ba yeba na eza te. Ndima bénédiction ya Belvi mama. Dima penza bénédiction ya Belvi po na bien na yo, pe na bien ya bana na yo. Parce que nyonso ezolobelisa mama Theresia mingi sur les réseaux sociaux
mosusu to comprenaka ye aomitala depuis abanda carrière ya ajwaka na bachaîne na bato tina bana mike o babandi lelo bachem na bango ekomi kofulama neti bachaîne ya babebi la donja bachaîne ya bagrâce luzolo bachaîne ya bacardozo bachaîne ya bana mike ya bakevin ya ba c'est qui encore le nom Mukanya ya ba Luna Mienzi lelo ekomi kofulama bakotia filme boye visibilité ya makasi bana wana na ba filme na bango pe bakomi kobengisa Mama Teresia icône na ba makambo ya théâtre Mama Teresia oya bandaki kolakisa bango koma bajwaka sur scène bwana nyonso zo sala e pasi siko Mama Teresia en tant que mwana nzambe komitunginisaka te kolelaka na motema te mutu na mutu aza na ndenge na ye ya kopambwama soki lelo Belle-Vie chaîne na ye ekomi kokende liboso Belle-Vie lelo bakomi kobenga ye poutine de l'écriture mama nzambe ye moko aplanifia yango avant ta Belle-Vie kandi abotama nzambe deja yebaki keno Belle-Vie kandi akozala star et puis star ezalaka bongo soki totali lelo papa elombe mutu penza a forma Belle-Vie. Est-ce que papa elombe lelo aza na popularité ya makasi neti ya Belle-Vie kandi te aza kaka nzela o esali keno lelo Belle-Vie kandi aya koyebana sur les réseaux sociaux. Donc c'est de la même façon avec vous Mama Teresia ndimela bénédiction ya Belle-Vie kandi poutine de l'écriture tika Belle-Vie kandi kimia kaningo oloba wana keno abando bima na bakonzi abanda eza vi yo po bima na mibali ebele eza vi na ye abima na mibali te aza mwasi aza appelé ya un jour abala mais soki peut-être alingaki mokonzi moko alingi amoni ke na lingi ye mais aye ko comprendre que non ba choix nanga to bagu nanga to mobali oya kobala mobali libala eza bagu oyo te asa nini a continuer kaka atiki aluki mo akomi koluka mobali avi na ye kabino moko bo finga Belle-Vie kandi lele to mona ki awa yagabi ayaki na bémission o loba Belle-Vie kandi aza lele yo lelo oye koloba keno Belle-Vie kandi abima na bakonzi siko bo lukela Belle-Vie kandi nini. Pourquoi ko combattre mwana batu bongo? Et puis Belle-Vie kandi yango bo finga kaye bongo jour bozalaka na ba problème ye wana yaka zo kabela bino ba mbongo. Donc wana yo sala yo ka pasi na motema parce que Belle-Vie abenga kaye okendo jouer kuna te. Mais soki rôle na yo ezate akobenga pete. Soki rôle monani. En tout cas Belle-Vie kandi azalaka mwasi ya motema. Ye azalaka te keno na ba parti prité. Ye soki rôle monani akobengisa yo. Yagabi combien ya makambo aloba pona Belle-Vie. Aloba ebele na kombo Belle-Vie. Mais Belle-Vie atalaka wana te. À chaque fois que Yagabi azalaka na problème o abeli. Yagabi azana matanga. Au mona Belle-Vie kandi ye wana alamuki tongo akepa ya Yagabi kopesa ba condoléances. Là c'est Belle-Vie kandi. Na oyeba te ma Teresia tika pe Belle-Vie kandi kimia. Toko la chaque jour ba makambo susu to tika. Ba makambo oye kosunga biso te ekozala malamu mingi to tika ngo. Keko yaka ka chaque fois na kombwa mwana batu. Belle-Vie wana akoti kozala leki na yoboza age moko te Mama Teresia. Tika pe Belle-Vie kandi kimia. Ye jamais bon mona ye na ba réseaux sociaux. So ye bolingi bo sala ba rando na bino parce que au mona ki Bijou la reine akota ki émission. Belle-Vie kandi atinda ka Bijou la reine aya ko sala émission te. De la même façon yo pe mam si la bisal ou pomba scène atinda ka yo te ko ya ko sala émission. Mais so que moni peut-être que non ye wana Bijou la reine abando loba makambo kanisa ke non eza Belle-Vie, détrompe-toi. So que on a besoin ton a posa osala barando kota barando ne na Bijou la reine tika kombo ya Belle-Vie kandi eza bien te mama ata yo moko babilo mosusu bosala ka lelo me botala ka lobi te
ozana bana kan ndenge mwana na yaki ko sambwisa yo sur les réseaux sociaux tika ba makambo wana ekosunga yo te oza mukolo na ba age oyo eza ba age luka kimia na mutu nyonso toboyi na biso tango mwa problème ekokweya na ba comédien na biso batu ba bandolo bake non mama Thérèse c'est mama Thérèse qui était à la base ekozala bien te kan ndenge ba mama yo liwa ya suzi bantu ba mama yo ata ndenge okendaki kolela wana me bato ebele baloba ebele sur kombo na yo ekozala lisusu malamu mingi te donc na côté wana Étoile Nines TV aye kosenga na yo kaka tika Belvi Kandi kimia tika ye kimia soki ozalaka na problème na ye kendo mona ye kendo tala ye soki ozala na posa oya ko participer na famille liboto jouer film yebisa Belvi Kandi azala na problème moko te mama azalaka na problème na yo te tika penza kolinga ko salir réputation na ye to kolinga ko bebisa réputation na ye tika kolinga ko sambwisa Belvi Kandi sur les réseaux sociaux parce que akosambwa na ye te Belvi Kandi aza mwana nzambe olinga te aza na ye mwana nzambe aza mwana nzambe ti omoni succès na ye bongo oyebaka te batan nini ba jeune oya salaka na semaine oyebaka te mozindo nini akotaka na nzambe tika mwana batu kimia tika penza la mama de la famille bota kimia ekosala malamu mingi Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause asana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo